Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bandengo na nga nyonso na pesi bino mbote mingi ma vie moko wazima. Est-ce que boza bien? Nga wa bino mameli ani tout ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous, comment allez-vous? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nga na bino tokuta na ka boy na ba commentaire boko melanga ki boza bien wana nde sala nga plaisir et sala nga esengo. Ceux qui na yebi ki ba ebanga baza bien, ba o ba disposera tant na bango pona otala nga ceux qui baza malamu et ça rappelle esengo ya motema na nga. J'espère que boza bien mais komela nga kaka na ba commentaire nde tomesana kosola nga bino yebaki baninga bandeko batalaka nga ke baza malamu. Moi de mon côté ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso eza malamu na kombo na Yesu Masiya, nyonso eza nango bien. Mama il est tunana posa to solo la boyebi ki émission na biso ezalaka conception na biso ezalaka vraiment basée sur le mariage. Conception ya émission oyo bino bobika préparons-nous pour le mariage. Ndeko ozotala nga so ezamba liboso kuteni na nga ekotana na émission na nga ete naza na YouTube kende okende kosi abonné na Eliane Nitu TV. Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage. Na melisoi soko fini mbala liboso osabone ofini mbala mibale na cloche wana po ozoka notification parce que ceux qui ofini na cloche te obanda za notification te ata mama Elia Nitu a publié émission yo okobanda komona yango te yango mingi babenga nga mama Elia Nitu mikolo ochebe émission te be émission ezali on aza ko senga na bino bo s'abonner massivement, non seulement bo s'abonner ceux qui bo s'abonner bo fini sur na cloche wana po ozoka ba notification ceux qui maman Elia Nitu a publié eloko ya sika lelo vraiment naza masolo to solo na bino eza vraiment ya esengo mingi te eza masolo ya mawa pe ya pasi na motema surtout mpona biso babuti mpona biso bamama eza vraiment pasi mingi boyebi ke na mboka na biso Kongo ndenge tokola toyebi ke bato mingi babanda kokende kobokama na banda ko bato baza na mbongo soki bomoni ke na famille wana mbongo ezali okomona ta mosusu noko azaka na mbongo okomona mama kosala nini mama kotinda na famille epai ya noko kende kuna noko na wakende kobokola yo soki koto tata mwasi aza na mbongo akende pa tata mwasi na yo abokola yo wana ezali vie oyo toviva na Congo biso ba oyo toza na mangwele toyebi ke toviva ndenge wana na Congo na biso vie na biso ya Congo ezaka ndenge wana soki bwana na famille moko bozwi eza malamu te to mama aza ye moko papa tika bino kala eke vraiment bozwi eza te baparent basaka nini balukaka mwa place oyo mbongo ezali mwa place oyo nzungu emataka baliaka na ntongo na midi na pokwa mpo mwana sa nini mwana akende kobokama kuna or na ntango mwana azokende kobokama na maboko bato mosusu makambo ebele esepasaka makambo oyo esepasaka bana mosusu balobaka bafungolaka monoko balobaka me mingi bana basi esika oyo aza kozwa mwa eloko mwa 1 asomba mwa bande hygiénique mwa 1 akanga mwa suki boye asala mwa suki ne bakanga ye mwa suki na ye boye ndenge kati ya nanga kanginga suki nanga boye na marina ba gros bisous na bino mama na mwana bakanginga suki kati ya na marina ba bisous na bino Marina, des gros bisous. Il faut revenir encore parce que les cheveux là, ça commence à s'abîmer. Il faut que tu viennes encore faire les cheveux de Maman Kouloutou. Okomona ki moi ça ni akanka motema abombi akobimisa ba secrétaire place azali soki ba problème ezali to mo akoloba te pona nini azobatela place aza kolia azobatela place ba ofutela classe aza kobatela place aza komona na misu ya bato komona ki bovanda na commune mo za rekilo mo nga côté moko bovanda ta mosusu par exemple na ndenge mabe te ovanda na kimbateke siko noko azaka na bandale noko ana vie ya bien yo mpo olingi ovanda kaka epai ya noko wana ezalaki mingi bafamille na biso ndenge na Kongo tokola esika oyo mbongo ezali nde esika batindaka bana bakende kobokwama alors eza na baconséquence mingi na bana oyo babokwama epai ya banoko na bana oyo babokwama epai ya batata mwasi baconséquence ezali bato mingi na kokola ntango mosusu moto abandaki koyeba te bapasi na ngai moto azoyeba te ke makambo na osala lobi ekofutanga malheur ebandeki koyebana te parce que moto nyonso so aza jeune aza mwana moke akoki koyeba te comme on ne connaît pas le lendemain on ne peut pas savoir qu'est-ce qui pourra nous arriver demain eza vraiment difficile pour moto ayeba surtout biso na Congo na basituation oyo tozala nango na Congo ezalaka vraiment très difficile naza na sango moko ya lisolo moko ya mpasi oyo nangi na partage na bino eza na ndeko mwasi moko aza na Allemagne moto akontaktaki nga mpo ayebisa ngai likambo na ye ayebisi nga ke mama Elia Nitu ndenge naza awa en tout cas nayebisa yo kaka mpona ya lokwa façon moko akotubela eza façon moko nase décharge na problème monene naza nango nayebisi ok pas de souci nazoyoka abi nanga mama Eliane omoni ngai ndenge naza boye nabokama epai ya noko na nga il fallait que tout normalement ye moko apesa bino lisolo yango na telefone ndenge nakosala mikolo mais malheureusement apesa nga abi te nakopesa te mpo famille eyebi likambo lokwa bafamille bayebi yango mingi
bakoyeba ke nalobi yango ekozala bien te na préféré kaka nayebisa yo yo kaka otransmettre wana bato oyo batalaka émission préparant-nous pour le mariage. Aye maman il y a nitu na bokoma na maboko ya noko na nga noko na biso azalaki vraiment na mbongo ebele azalaki vraiment na mbongo motu mo mpe na kati ya Kongo ayebanaki noko azalaki na mbongo azalaki commerçant noko ndenge azalaki commerçant asala bacommerce na ye bamituka ekendaka bamatadi ayaka bapoto vraiment motu oyo kaka aza na mbongo noko moko aza na mbongo. Mama bango atindaki pa noko akende kobukama pa noko na yo abukolo mboko aza na mbongo encore mpe boyebi ke bafamille bamatriaka mingi ezalaka nini bana bakende pa noko fa bokola banakazi mpo bango nde mpenza bazalaka oyo bango basepelaka na bango makasi. Abi mama ntango naza pa noko na nga tobande kovanda bien na noko na mwasi ya noko na bana noko mais noko abande kodifferencie te bana na ye na bana abande kolinganga makasi kaka mwanakazi noko vraiment bande kolinganga mingi ndenge noko abande kolinga abande kopesa nga pe na bandeki eloko nyonso na kosenga noko fa pesa abande kopimela nge eloko moko te nyonso na kosenga na noko kopesa. Alors ezaki ke noko akende kotika biso na classe soko atiki biso na classe chauffeur mosu ye kozwa biso azongeli biso na ndako soko nakomi kokola mama nitu nakomi kokola mama Elia noko na nga bandi kobokola nga depuis âge ya 8 ans mama nitu ntango nakomi na 15 ans nazaka na kati ya ndako noko na âge ya 15 ans nde epai noko abandi koabuse na ngai noko abandi koabuse na ngai ndenge nini noko abandi kobima na nga penza ndenge penza ki mwasa mobali ndenge za komandi to zaka penza oza na lieu sacré noko ayebisi ke yo oza mwana kazi na nga omoni lelo o atanga na zate ba momengo na nga nyonso ekotikala ya yo na mama na bino bana o nga na boti bango pe bakoza ba mbongo pa ya ba noko na bango. Alors na ndenge na biso ezali kambo oyebisa mutu te ezali kambo tikala kaka biso mibalenga na yo donc ndenge tozo sala boki mwasi na mobali ezalaka ndenge wana kosola pe na mama te kosola pe na mutu moko te ezalaka likambo ya secret ya biso mibale moto akoki koyeba ngo te nyonso yo bando senga nga na kobanda kopesa yo posa na o nyonso na kobanda kopesa yo mais soki naza kopesa yo mingi mususu bayebaka te kolobaka te ke noko apesi ngai noko apesi ngai ok etikali secret na bango akoma kobima na noko akoma kobima na mwana kazi na ye akomi kobima okaza commerçant kobima na mwana kazi wana nde eza kosalela ye ezaki bakisi me mwana kazi na 15 ans mwana kazi ayebaki yango te ke noko awasala boza bakisi viki ayebisaki mama te ayebisaki mutu te moye mutu ayebaki oyo eza inceste ezalaki te moye mutu ayeba eza te mutu akosola na aza te ke oyo abombaki secret kaka ndenge noko ayebisaki abomba secret mama nitu nakoli 17 ans nakomi na 17 ans mama Elia nitu nazwi zemi nayebisi noko ndenge naza awa nakomi na zemi noko ayebisi ya pa tusi tokolongola yango mutu ayeba te noko amemi ye mokoti na clinique bakamati balongoli zemi wana azovanda kana noko abi noko penza sopelaka nga apesaka nga penza lokola sikoyo ekolo na biso bayebi ke mwanakazi nde azalaka na valeur eza normal mama azomona normal noko alengelaka ngai noko azalaka bien na ngai mpo nga nazalaki epai noko na biso wana ndeko na ngai mpe mosusu azalaki epai ya noko mosusu mama akabolaki biso mama mpa na biso azalaki na bana mibali me biso bana basi atindaka biso epai ya banoko na biso mama Elia nitu na ye soki ozwa susu zemi ya mibale noko alobi ya pas de problème tokolongola yango mama Elia nitu na banda kobima na noko na 15 ans 16 17 18 19 20 ans tobimaka na noko noko ayebisinga ke sikoyo ndenge osokoli boye olingi nasalela yo nini noko wana mbongo akosakana te ayebisi noko nga namoni lokola nakomi na nga deja na 21 ans nakende na nga nakende ovanda na poto noko abi bonne idée nakoya nakomema na poto abi mama Elia nitu noko amema biso na poto amemi ngai na mwana kazi na ye mosusu oyebi kaka kekolo na biso bana kazi biso nde toa na valeur amemi nga me bana na ye amemi bango te wana yebisaka komoni biso ekolo na biso bana kazi nde bango mpenza bato me oyo nga nasalaka na yo moto ayeba te tikeli kaka biso abi mama nga mpe nazotala nakende ya classe nalataka kitoko nazalaka na mbongo naloba nakangaka monoko na nga bolingo na nga kaka na noko bandeko abi noko aye na nga na poto na 21 na mwana kazi mosusu ndenge toyaki na poto abi bokovanda mboka moko te mutu na mutu fa vanda na mboka na ye mpo bobanda kotala na ntango bokoma mikolo azwi mwana kazi wana mosusu atiki na Belgique ngai amemi nga na Allemagne atiki nga na Allemagne ntango toye bolingo na biso econtinue bayebi kaka noko ake voyage d'affaires ndenge noko amesana kokende bolingo econtinue noko apesi nga na maboko ya motu moko alakisi nga bamakambo ndenge ezalaka nakokisi 22 ans ndenge toloba bomama Elia nitu naza na 43 ans nde toswala na yo boye ngai ndeko nakomi na 43 ans alobi mama Elia nitu nabandi kokola noko mpe
akenda Kinshasa ayaka kenda Kinshasa ayaka ka ndenga tambola partout noko na biso ya mbongo libota mobimba vraiment tout comme konza famille ezaki ye wana kota bo mama na biso ay mama ile anitu ndenge zaka ana poto mama na 25 ans na yeko zo mobali na zu mobali abala nga noko pa boyite noko andime bi wi bala na mobali na yo tout ça zala na ndako liba me ngana yo yebaka ke ngana yo tukoko kabona ti photo za la kaka bolingo na biso fo za la kaka ay mama ile anitu mobali abalinga na âge à 25 ans lelo naza na 43 ans nasimbi mwana na maboko te bazeni wana mibale na longola ntango nazaka na noko kaka wana banda na kota na ndako libala na âge à 25 ans leo na 43 ans mama nitu natikali kobota te natikali mpe kozwa zemi mosusu te ndenge ezalaka bapriere na mipesa na bapriere nakotaka te na babostra oyo nakotaka place nyonso nakoka kaka priere nakotaka mama Eliane nakoma kolela kaka mpona kobota nakosambela prophesie ebimi balobi na ngaki bana na yo wana oyo kabelaka noko na yo bango wana kaka yo unga koza na bango na mokili lokolo pesa bango na monde ténèbres noko azo yo bana wana noko asailaka bango pona azala toujours na mbongo bana na yo wana okabaka bango pa ya noko na yo voilà pourquoi oza na problème akobota il faut penza lo sambo makasi osambela penza ose repentir likambo oyo ebisa mo pe na baboti na yo abi baboti na koyebisa mama nitu mama sakufa natikala na sekio na motema moboti na koyebisa nani ndenge pe toso na boye mama nitu noko awuti kufa ya 2 ans noko akufi na tikali na culpabilité na mwasi noko na ngato zaki bien bokilo bango babenga mwasi noko bokilo na mwasi noko na ngato zaki bien to bandaki kovanda bien différence tala kaka lengela nga mwana nkazi lokola noko alinga nga mingi mwana nkazi ye paza kolengela mwana nkazi ya nani ya mobali na ye metala mabe na sala ye na vanda na ndako na ye na bimakana noko tala oyo komelinga lelo yango naza koloba ke mamele ya nitu bato ebele basola na bana na bango bana mingi babokoma ki ya bokoma pa ya noko banoko oya ba commerçant wana o babanda ko sala ba commerce banoko bakende poto pamba bakina bambongo la plupart ba abuse na bana kazi na bango mameli ya netu preuve ndeke nga mona banda ko na âge 15 ans na bomba yango tala à part ndenge bima na église oza mutali boso o nga na yebisi vérité oyo kengani na noko bande ko abuse nanga mobala liboso na yebaka na vie ezaki noko base mimi bale na longola ya noko nzoka ka bana nanga mibale wana efaki na bota na mokili bango wana na kabela ki na noko sans koyeba na vivre na kati ya ignorance na yeba kite ke bano ndeno ngo bazemi ki na kobota lisusu te noko a profiter na éviter nanga noko azunga bana po bana basela ke commerce abi mama nitu noko na biso ki mbongo mais noko ayiki kobela AVC na kobela na kokufa mbala moko noko na kobela na kokufa ça fait 2 ans depuis noko akufa tala sko passe on a tikali nango yango na lekisi message pa na yo viki yo ba kami makabotali mariage yango na beti solo oyo bato ebele bana ba situation oyanga o nazana ngo bana mingi o bakole pa ya banoko ndenge wana okomona noko abuse na ye to pe mbala tata mwasi abuse na ye me makamoni kufela bana motema yango wana il faut ko sambela nde baba ko kata ba lien ya famille ko kata lubi lelo mama Elia Nitu naza malheureuse. La femme la plus malheureuse au monde, c'est moi. Naza malheureuse. Maman, pendant la bas âge à 25 ans. Si le naza na 43 ans. Mais mon bali nanga, à quoi qu'on vende à bon côté, maman Nitu. Mon bali nanga qu'on vende à nengonate. Mon bali nanga, akenda ko bota mal, abota na mundele. Albaki ki alinga mingi. Mon bali alinga mingi, abaki soki na ko bota na ba congolaise. Bako pourrir yo la vie na kende robota ta na mundele azu mundele ba mindele ope bazala ki asa vandi na 40 ans ane na mobali te azu mobali moya africain ye moko ta profiter africain qui na posa nini ya robota métis ye pa bien alléluia ngape na posa mabota aki robota mo ane wana kaka moko na mobali na wana ya na mwasi na ya allemand ko baboti na mwana moko mobali azana mwana moko nga nazana eloko moko te mais mobali nanga secret o ayebi yango te e secret za kati ya motema nanga mobali ayebi yango te mais c'est culpabilité mo makasi ezelo ko mo zo tungisanga makasi mama Eliane Nitu eza ko tungisanga mingi na boyi koloba na voix nanga po bato batalaka bako ya koyeba ke ezali ngai
na boyi koloba na voix na nga ke na loba bakoyeba kezanga po noko na biso ki noko moko ayeba na makasi bande ko na nga famille na nga bate pele mama yendi batalaka ba émission na yo omona ka so o azui atindeli surtout ba jeune fille na ka so azui atindeli moninga bona ndaka mameli ya nitu pour prendre pour le mariage bona na mameli ya nitu botala e bota mameli ya nitu ninga alambaka botala mikolo kutu aselelo komo boya la marmite no bato bona France kuna so ko za na posa ya okoyamba bapaya oza na babukilo to bazo fiancé pe bana ba fête so ko oza nango yo moko kala kata ndako bike bapaya nanga ba lelo balia kitoko balia bien okobenga mama Elia Nitu akolambela bino pe akoya ko livrer bino numéro de téléphone mama Elia Nitu za 06 15 31 69 90 pour na service traiteur de conseil la Providence awa boyebi ke année moza trop difficile par rapport à la pandémie ou est dérangé mokili mobimba mais si vous avez besoin ko ça la contrôle pour l'année prochaine ko hésiter te yaka o ça la contrôle na yo mosala eza nango kaka eza ka ke pandémie moto est dérangé biso mokie o ba binga mama Elia Nitu o sa ti nga mosala ngaka yango netina ko makabo nzambe so asungi na simba ka nzete mosala ngana ka mosala ngana yango ya la Providence. Et voilà, les camarades tout protégés na bino yango wana. Yango il faut ko sambela mutu ko zala na secret na moko boya munene. Oyebi ko lala na papa na bino, olala na mobali ya mama na bino, olala na mobali ya tata mwasi na yo, olala na noko na yo, olala na cousin to cousine makambo wana esalema mingi na kati ya ba famille ebele. Meza makambo moko bato nyonso bavandaka na wapi na kati ya mitema. Meza makambo moko mutabimisa na facilité te, na facilité kaka boye abanda ko bimisa kamu eza eloko moko vraiment bato bisaka ngo na facilité te yango na foko sambela c'est vrai makambo ntango eza ko sala na âge à 15 eza ignorance moto za na kati ya ignorance eza pe na ba mususu ko meki ko simbaka ki mama tala kuzana nga asimenga na nyonyo bazali mususu mama tala mobali ya tata mwasi asiminga na nyonyo bazali me ba o bazaka mitema makasi wana o babotama na mitema makasi bango nde balobaka te bakufa na makambo na kana motema mais dans tout ça il faut ko sambela bato ya lelo nayebi ke ba comportement na ke ko pesa o noko bokola mwana ezaka suti surtout biso bato tokoma ana poto makambo na ezaka te mais o naza ko yebisa bino za makambo e salama banda na Kinshasa e matati na poto parce que noko moto mema mona kazi na ye wana api na kati ya mboka ya Allemagne mona kazi wana aza na mboka Allemagne. Alobi, je suis la femme la plus malheureuse. Pour la nini noko, excusez, noko azonga bana na mibale, ou effectivement na ba on a ça moi. Mais des enfants sont partis comme ça, na ignorance. Yango ko linga mbongo mingi te, ko lula mokili mingi te. So ko lingi mbongo mingi, mbongo kotinda ona mabe. Mbongo etinda ka mutu na mabe. Na yoka ki leke nanga mwasi Irene Masiandoki abetaki lisolo moko alobi ndeko moko ya mwasi akabaki mobali ne likolo mbongo likolo lokoso mbongo bapesa ye mbongo po alata kitoko aza na bavacha kitoko okabi bolingo na yo pona mbongo na pesa leke nanga Irene Masiandoki babisu na ebele pesa fa mo mbambote botala ba niveau mbongo soki mwana luli mbongo mingi surtout bana basi soko luli mbongo mingi mbongo etindaka mutu na mabe awa pende toza bwe na poto bana basi pe na kati banda ko bazali bazolinga ba tonton au mwana penza ke tonton mwana mwasi oyo camarade ya mama na ye alingi mobali ya camarade ya mama ne pona ba iPhone toza nango ba preuve ezali au mwana penza camarade ya mama azui mobali ya camarade ya mama oyo abingaka tonton Gilles. Moi, je suis tonton Gilles. Pour tonton Gilles, il a iPhone. Tonton Gilles, il a 100 €. Après, il a 200 €. Bana ndi ngona pe na kati ya mboka poto oyo bazali. Omona zo linga ba tonton. Aza ko linga ba tonton mibali ya mikolo ba tonton. Bana ndi ngona pe bazali. Il faut que tu aies parce que mutu obo sengisi na déjà nzoto bokabo déjà milimo bo partager milimo spirituellement beaucoup mieux loko moko ndenge babiki moi ça ba soki ba sangani ba komaka eloko moko en esprit alors bino o zali ke ozu mobali oyo bo coucher na ye ozu o kuna bo coucher na ozu o kuna o coucher na ye tango zo ko coucher na mibali zo ba esprit na mibali on zo ko tika pe na kati na surtout bana ya lelo o ba zo ko luka mabala c'est marié donc il faut na bala Moïse bi ekuta lobi ata botondi si stade d'hiver mais bobandi ko kanga bala na ko bala te
bana lelo bazaka pona ko mabala lelo mobali oyo lobi mobali oyo lelo mobali oyo lobi mobali nyonso wana oyo za kukusha na bango baza ko seme ba esprit na bango kati na yo yo poza ko seme esprit na kati na bango yango faut ko kimela na losambo il faut ko kima vraiment na losambo il faut prière kota na Bosra TV oko découvrir makambo ebele mata na prière ndeko nanga bondela moto moko abondela kende na boso ko yeba bakolakisa o ndenge nini basambelaka ndenge nini babenganaka milimo mabe ndenge nini okopapa bayini na mopanga yo makambo nakila tosola bino mko alelo yango yanga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari nanga je te fais de gros bisous gros bisous na mala nzumbu maman pasteur lilite que moi la mère merci beaucoup mon mère en tout cas lilite que moi la mère merci beaucoup. Mama Chantal Kile na kobenga yo mama batela kimia kobanga te ba occupation ka Mama Chantal Kile na kobenga ba bizu na bino nyonso to ba ebolingaka mama Eliane Nitu bino bokoma famille nanga ngape na koma famille na bino pourquoi parce que bino bo adoptanga ngape na adopta bino lokola mwana mama nanga ma titi l'angolaise ma sœur dit notre mère je te fais de gros bisous ma Pauline Irlande belle comme moi ma jumelle je te fais de gros bisous. Maman Eugénie Mungai, yanga ya kati, ba bisous epele. Vivi Colette Wenge, ma sœur dit notre mère, je te fais de gros bisous. Yaya Eugénie Ambienne, je te fais de gros bisous. Et la bossana qui est joyeux anniversaire, happy birthday to you, Mama Lisindombele. Joyeux anniversaire, bota mama lamu, zamba tela yo. Happy birthday to you, Mama Lisindombele. Happy birthday to you. Atabachelanga nazanga mama mama nanga Lisindombele nazana posa batu o batala kangai mwana yo bato balinga nga mingi balobi bazana posa ya komona mama Lisindombele balobi basi ba moni déjà matiti l'angolaise basepelaki balobi ba moni mama Eugénie Mungai basepeli bazana posa komona mama nanga Lisindombele ba komona yo yabe ya Zakari bazana posa komona yo bato balinga kanga bato batala kanga mama Eliane Nitu banda ko lakisa biso ba oyo ya mitema o balinga ko makasi wana to yeba bango to mona bango alors banda komi bombisa banda ko se préparer pour bobima na ya ba obalinga kanga basanene ba mona bino. Je te fais de gros bisous ya Refini Ngando soko tambolo kutana mama bibi traiteur sala epé ba bisous na ye. En tout cas pour partager émission bandiko ebele ba na kati ba problème ya ba inceste ba problème ba kintudi eza na kati ba te belé bazaka na kati ya motema vandi na kati ya motema na ye mais soko avandi o sentir habité likambo fona loba po epesa ba musu courage ko sala nini ya koloba yango mais dans tout ça il faut ko sambela makasi ko sambela noko ye wana sakena ye noko akena ye na nkunda azwi bana ya moninga bana ya monakasi bino bomonaka noko aza na mbongo noko na bango azaka na mbongo bambongo mingi ezaki na Congo bambongo ya mabe bokende surtout bato ya politique bazaka peka na bambongo ya mabe bambongo ya makila bokende na bacommerçant bambongo ya mabe bambongo ya bamakila eza bato moko fo kokebaka na bango kosalaka na bango attention na kopesa bino lisolo eza ndeko moko ya mwasi mbala nsima lisolo bokolanda ndeko moko ya mwasi akenda Congo akenda kolinga politicien atiki ndako ne awa atika mobali na ye awa na okota na kati ya tsolana mingi te na kopesa bino yango prochainement na kolinga politicien oyo alingaki amoni mpe mamonambwa oyo ye akangi bisaka sa nini akimi nzela azungi kokende botika makambo kolingalinga de gauche partout so kaka oki kotoka kaka oza kotoka milimo oza komema pona lelo tosiki wana kandi na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki. Sasa mkalusaku muna nzamba ndipeshe nini bana betu bons, bye bye.